Demel TV Original. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original. Umela oyo non sepela nango te mère ana o traité batu lokwa ba pauvre Mère ngo nani? o atindele koketi biloko pe ma Mélanie lokwa depuis koketi abotama bilamba na ye wandola te ngwane uteka oyo atindaki mama na za mama mukolo c'est internet je crois moi justice moi beba to comment se rendre par continuer ce bando ya comme le roi justice papa fait koketi pa salima be to kota mako so mama pe koketi pa pesi ka mbala mwasa dadi abo pesi babasi bando non abo ite na tonte koketi abeli nga déjà est arrivé là nga biloko famille na biso ba biso nga ke ça 1 mois et demi pas alors bien on très bien que maman wana ye moko ayebisa que pona oyo kozwa ozwi oh mais maintenant ba maman veut vu au memeli yango viennent dans le vide boy basa ba nini ba papa quand ba se désabonner na ba chaîne likamaro nini kofinga ba pesa ka keti ba qualification ka tata bilamba tombola ebele ba kenda so ba poto na ba ntela ni to ebite bilamba bandola to ebi kutute peut-être jusqu'à moi grâce au bimi mboko comme finga ba pauvre to za ba pauvre te et ça que to sala musana biso so tine biso moi 50 euros moi 100 euros ko kanisa te que to ba pauvre ça musana biso te to lia likona ba bi mutu nyo so lia likwa mutokile mais mutu nga alisa likambo ezana ni presse eza mama 2 mois ça s'en suit yango wana pe abi Bellevue atindaki pe Bellevue biloko mais Bellevue ateli ba biloko ngo ba biloko minene voilà Bellevue osali bien pona likambo wana po zongiseli ba biloko bien kozanga tino takonte biloko ezata tina. Merci na ba très cher internaute de tolba toujours que Dembanza London TV eza la seule chaîne oyo et puis ça va toujours makambo par rapport à la actualité autour tout la rabino peu d'information tout auto pe sa rabino prince car le parfum de la presse avec 100% vérité tu y toujours on a poto sur la par rapport makambo ya coquette to ebike mambe belé et bi maki sérieux to ki ba maman veuve koto ne ba déclarer ba lobby o esera ki ba loba sur coquette to ebité dossier oyo kosuka ndeni coquette pas lobby vendredi oyo kaka pour le toza vraiment lundi vendredi oyo à la conférence de presse pour expliquer clairement ndenge makambo tout et les cas qui tiba ko mofinga moyibi naza bongona Nicole naza bon concert nanga to meka solo la yango parce que yepe ndeto mona ya toujours mopanzi ya coquette ndeto zo mona déjà donc Nicole Boni un bien prince boniope. Ouais, santé kitoko, boni musala, boni activité zo le kaneni. Oui, et les canons kitoko malgré tout actualité coquette et matanga na mongonde. Actualité coquette c'est matuna mongongo, mais quand on explique zo ni nezo matuna mongongo na actualité coquette. Non, en fait fait oyo na kodara direct parce que malamoko. Fait oyo non sepela nango te. Ba traiter batu. Mère ana o traiter batu lokwa ba pauvre. Mère ngo nani? O atindele coquette biloko. C'est ma Mélanie. A traité ba lokwa ba pauvre lokwa depuis que ngeta botama bilamba na ye wandola te ngwane uteka oya tindaki idée coquette a joué à la point de presse ngama na soutenir en haut d'ailleurs kutunga mo vendredi ana non sala na mobimba parce que non soutenir dès que o mabe na ye mais non mon agent genre il y a une donc asa innocente na fait oh. Donc, au traité Moutoumouyibi, comme sa réputation batou, je pense qu'ils a bien été. Maman n'a maman mukolo. Je crois qu'il y a un bana. Coquette a des jeunes filles, en sa carrière, peut-être à Yébana Batou, du genre à Zopimi, ça va bilo, comment Mouyibi et sa bienté. À ta beau film, à Bisso Boloba, ceux qui va n'eni vos critiques à Bisso, mais quand même, tu es le droit. Na droit, avant ma bimi, ça me doit pas une qualification, à Mouyibi et voleur, faut pas en prévoir ça tangible. C'est aussi longtemps, bah prévoir les ananoutés, et les ananoutés, baroki ko qualifier mutu muyibité mais batu là par contre traiter batu muyibité tout le monde ba direct ya batu ba réaction batu et ça m'a bienté tellement que biso na ba artiste na ba comédien ne mon na ba musicien to alora ba collaborateur et bino ba total la biso ba alora ba client na biso nga fona zara pour collaborateur na nga prince
ta collaboratrice na yo soit collaborateur na yo sali mabe est-ce faut ko télé kaka Nicole non côté la pona mabete nga kuna na point côté kezongi ne ba okene non nga na point réputation pourquoi maman na ya sali acte de générosité pourquoi permettra que soit lundi bon Dieu maman na muta permettra que ba maman veut vu o ba mona ke carton anane ba ko pemela on a bango na simaliwa mibali na bango a permettre bon ba na internet tu vas sa émission so sali acte de générosité nani prince na biso lo moko nga na décembre le 31 décembre so tala on a chaîne na o mona na no tiki la bana ba orphelin biloko so biloko ane kende ngai non na neza bino finga biso ba pauvre na niveau ba kini bo simple chroniqueuse na zuma biloko na kangisi na ke tikango na ke tika ya bana na ba orphelina na sali acte bongo ya générosité il fallait na yana bando gagner lango il fallait na ya bando poter na bando pota batu buzo ba so dérouter so sali mabe na oke ke tika pe biloko na bana ba fele pe ba liango te ba gestionnaire ya ba orphelinat na ba jubilo ba mémoire na banda ko te me kuma bonane il fait que ezaka moni na arte to ba chrétien to sambela misu biso to sambela nzambe so sali acte bon bolingo ba loba liboko epesi oyeba te ye du fait qu'a pesa ki et qui bon il faut ça moi patiente maman na abando luka kokete nenga malembe je sa biloko il fallait pas payer internet pourquoi ba comme internet je crois moi justice moi ba to comment se rendre ba continuer ce bando ya comme le roi justice ba ya comme justice bon na problème à poto traiter en haut ngala ndimi na ngai na bimi le roi avocat sa kokete no lobela kokete oh yo ndimi na vona kokete ngala ndimi na nga parce que na okelinga te même sa réputation mutu moi ba traiter muyibi o ya zalate kokete to mona kokete la ta bilamba te maman na ba bilamba loko ti loko na ba wenzana jo sali carton tinde longo batu peut-être pe maman bon wa mso ba famille na bon ba tinda te ayeka po ba yeba e bon ni bweko na ba maman ve kokete pas sali mabe to kota mako so maman ve kokete pas pesi ka mbala moi ça dadi abo pesa basi bande non aboite moni kokete sa part na ye kokete azaki na tonte kokete abeli nga déjà est arrivé là nga biloko ya famille na biso ba biso nga ke ça 1 mois et demi pas na ba contretemps ezalaka nani finga kokete atombo ya musapi so ye nanu azwa contretemps to bien imprévu to bien lelo kwa mutu te maman nazaki clair kokete alobaki on a dit kokete pas de mère na téléphone alobi yango très bien que maman wana ye moko ayebisaki que pona oyo kozwa ozwi oyo memela ba maman ve vu omemeli yango oyo mususu kokete ayebisi mama na nga mpe na ose prépare na ke na orphelinat te mana ngi na ba fin de l'année na ke otikela bana na opona mpe mpo biloko mosusu na poli aponi atiki nde mama na fa ye osambisa il faut ke funde na la police oboya na ye na internet otindi bato bayana bafunde na parquet ake kosamba vomie kosamba ke oyo osambisa réputation bato yebi ke baimage oyo bato bazotika esila te lelo mwa ya kokete atali ayemona ke na année 2021 bakanga mama na nga moyibi c'est pas normal e abien te ata na mama na asalaki eza bien te en plus basangisi bo groupe maman mobe oba yina na waka ba actrice comédienne dans le vide boy basa ba nini ba papa quand ba se désabonner na ba chaîne et ça moni bango ba sali groupe que se désabonner na ba chaîne ya mo groupe amuke bato bazali o baza pour o ba otika na ba chaîne kota la ka biso baze belé so banani on ba sali groupe ba ça ba se ba des maman te amo groupe na mo be maman na sali groupe ba se désabonner na ba chaîne nyonso na ebite so ba otika na chaîne ya Marilo na ebite Marilo azala na Congo te maman o kote na likambuli nini o kote on le croise ba preuve chaque jour actualité eza isute kominga ya kokete eza kominga ya kokete boni likambo nini kofinga bakapesa kakete ba qualification ka tata bilamba tombola ebele bakenda so na poto na banzela ni to ebite bilamba bandola to ebi kutute peut-être juka mo grâce au bimi mboko comme finga ba pauvre to za ba pauvreté eza ke to sala musana biso so tine biso mo 50 euros mo 100 euros ko kanisa te ke to ba pauvre eza musana biso to lia likona ba bi mutu so lia likwa mutokine parce que yo sala bo fo lia likona boss nanga futanga de brine original so siko pe mutu mo bazala kuna sepela na prince abenge presse bwaka libanga ofele zara te poza musala na yo bwaka neza énergie robimisa so tindele mbongo ce n'est pas dur que oza pauvre na ba mama veve mutu ngalisha likambo eza nani presse eza mama 2 mois ça sans souci mais mama 2 mois ça sans souci abi kokata ko o sala bongo te apesa kaka moi ça dadi Gisèle bango apesa bango te en plus pe le bana likambo mama dona poto kota likambo pe ya belle vie Gisèle moni Gisèle ngana landi Gisèle bien alobi bien que mukolo kokete ayaka na mo yer taka jita na numéro kokete te 2 personnes 2 veuves
nde mutu baza innocente ya makambo eza Coco na Gisèle bamere ana nyonso mwa bakanisi neti ezalaki 50 000 euros oyo kaki osomela bango mapangu oyo kaki olatisa bango ti mokolo bakufa c'est-à-dire ke bango bamonai na nsima liwa mibali na bango fo babanda obimisela bato bamakambo babanda obimisela bato bamakambo quand Gisèle expliqué bien omoni kande ezala likambo te omoni ake pa Gisèle akende kuna caméra na ye po abanda asala mikolo wana tout partout. Si c'est pas Gisèle a bengi mutubo. A comme et pas Gisèle a boyi ba filmer akangi photo atindi audio. Quand quelqu'un des l'homme propose de disposer na mutu na e akangi c'est que ça le mois non si ça a joué un prévu ba bengi ma benga pe Coco ke bilo no ça ba maman na so benga bango. Mutu ça ça besoin yibelo ko dès le départ on s'en intention ma be du fait que a benga qui déjà bango na téléphone ba qui informé que bilo ko na bango commis c'est-à-dire que qui na volonté o tirer il faut pas ça patience. Bon ba comme lo baba e ko ba na ma internet ba to ba zanga ba sujet ba jui ba journaliste mo so mi tema ma be ba so la pe na coquette bien. Bobengi coquette te boke bo bungi na matonye kuna so na kasavubu bo comme lo baba n'importe quoi yo so la na mutu bien neti ngana o prince so la. Très bien. Batindi yo oke obenga ozalika moya ngai avant yo ke kuna peut-être faut benga ngai Nicole nini pour na likambo wana bona bona oki bo yo vérifier te ke maman adresse no bungi ole to benga Nicole batinenga pa mère mo bena yo luka yo et après na joana comment na adresse on bungi te yo harmonika bongo ke lo ba adresse na pesa ke lukuta boye pe na adresse na pesa lukuta maman na changer ba version le lo comme sur na belle vie oui yango wana pe abi belle vie atindi ki pe belle vie biloko mais belle vie ateli biloko ngo ba biloko minene voilà belle vie au sali bien pour na likambo ana po zongi seli ba biloko biloko zanga tino ta konte biloko ezata tina te na banenga ki Congo be vont mettre vana na biso biloko ya tia ke c'est-à-dire ki ramasser biloko neti zaike na ke twane ni oza voisine na yo abwaki bilambo babwaka na bafulu kuna aya loko ta sai batu ko aloko ta tindela bambwa na ye na Congo asai batu yo tina bango bambwa to bambwa te artiste na basala fierté mboka batika culture na biso libanda ko pesa bango valeur lelo YouTube olingalo batu baluka ko ye bango partout ba West Africain bata donc bato bazana ba est kuna na Afrique kuna donc ba Côte d'Ivoire kuna ba comment luka ko ta ba émission na biso ba mona biso mona ba propre donc ba congolais to ensemble ça artiste comédien même chose et na sens de donc ça bon valeur te otini mo bilama ba be on peut gagner le si pour ma coquette na pour ma belle vie c'est quoi ça quand même c'est ma réputation bato ba na miketi ba sa carrière na bango et ça dit que bon on peut ba qualification ba za nango to ça li bien pour qu'ils ont ça lié mais là on a CPLT belle vie pour s'excuser tu n'as pas droit à t'excuser on s'est dit ma bête ok s'excuser pour ni on s'excuser pour question ça biloko rumeli s'excuser pour biloko rumeli genre que maman na ma peine ba tout ba reprocher pourquoi je me suis atteint sur l'immaturité maman na ye mon ça l'immaturité yo maman mukolo no aider ba veuve pourquoi que ça genre immaturité bon et en sens de pression mon biloko ça donc quoi biser ba valeur artiste comédien na bisoté moi étant que collaboratrice artiste comédien na comédien d'ailleurs qu'on a ça la émission trop tena bango mais du genre que bango ba ta télé quand tu as ça un peu émission donc comment peut chroniquer dans des mois faut na défendre et ça dit que non défendre karaté poto pour comment chroniquer pour la collaboratrice dans ça biso ba tout ya télé non défendre les actes na sali bien que quand tu peux à sali erreur na donc faut que ça la différence entre erreur na ba faute ni quand tu as sali erreur maman na sali ba faute grave il y a même sa réputation batu au cas ça quand joli pambo l'une des abosans de modi na ato même si réputation bana batu le internet ici ka likamute mutam d'interpréter na ndene quoi que tu peux être que ça moi chérie que ça moi na belle sœur que ça moi na beau frère moi bon kilo alandi bo réputation baby moi je route que bala moi je route aux années za muyibi ana merci concert na ngai Nicole vraiment toi c'est ceux qui na contact moi contact ici bon comme les gens après c'est pour la père alingaraté non célibataire ni fiancé est-ce que tu conseilles ça numéro na nga so boza besoin contacter nga peut-être pour na ba réaction bo contredire nga ba ba mingi ko contredire nga ba remarque na bino ba conseil na bino bo contacter nga na plus 243 81 65 24 260 plus 243 81 65 260
Bon s'abonner massivement à la chaîne, bon s'abonner même brutalement à la chaîne, on a des manza. Des Mbanza London Voilà. TV. Et aussi s'abonner à na NBRDC TV, bon s'abonner pour nous la chaîne et ça la rappelle bien surtout sur s'abonner et belé na des manza tara et mon presse de parfum Azawa. Merci beaucoup. Merci d'avoir abonné tout. Il y a des Mbanza London TV car on est au Lobara. Donc, de temps, on a toujours la smartualité. Au moins, bongo, tout ça, la bongo analyse sur le dossier. Il y a Nico, il y a Coquette, il y a bongo concert, Nabiso, il y a des actrices comédiennes. Donc, tout ça, toujours quand on a abonné tout, on va dire des Mbanza London TV. Vous s'abonner déjà bien. On va s'abonner, non, vous s'abonner. Merci à Chancel Moussouamba depuis les États-Unis d'Amérique. Chancel Moussouamba, la personne beauté. PDG Amboka na Imingeta, na personne beauté, place Zali, na Paris wana. Pourquoi pas la personne beauté pas ya. Viana Imbi la garçon capable na Paris. Na personne beauté mon Nico Kolanjo, na personne beauté place Zali. Merci na Manase Buita Wazagi na ma caméra. Puis merci na boss na biso de Bruno original. Tokuta na mbala estimation ki Nzambe azongite inchallah bye. Non c'est pela nango te. Mais rana on traité batu loko ba pauvre. Mère ngo nani. O atindile Coquette biloko. C'est ma Mélanie. Pourquoi depuis que tu as beau ma bilamba na yo andola terwana uteka oya tinda. Maman naza maman mukolo. Comme c'est internet je crois moi justice moi bébé autant comment se rendre par continuer ce bandoyar ai comme le roi justice papa fait. Coquette pas sali ma bé to kota ma ko so ma bé. Coquette pas pesi ka mbala moi ça dadi abo pesi ba basi bando. Non abo ité na tonte Coquette abeli. Coquette abeli nga déjà est arrivé là nga biloko famille na biso ba biso nga que ça 1 mois et demi pas. Alors bien on très bien que maman wana ye moko ayebisa que pona oyo kozwa ozwi oh mais maintenant ba maman veut vu au memeli yango vienne dans le vide boy. Basa ba nini ba papa quand no ba se désabonner na ba chaîne likamanga nini kofinga ba pesa kaketi ba qualification ka tata bilamba tombola e belé ba kenda so ba poto na ba nzela ni to ebite bilamba bandola to ebi kutute peut-être jusqu'à moi grâce au bimi mboko comme finga ba pauvre to za ba pauvre et ça que to ça la musana biso so tine biso moi 50 euros moi 100 euros ko kanisa te que to ba pauvre ça musana biso to lia likona ba bi mutu no so lia likwa mutokile mais mutu ngalisha likambo ezana ni presse. Maman, 2 mois, ça s'en fout. On a fait Abi Bellevue, a tenu à Bellevue Biloko, mais Bellevue a tenu à Biloko, Babilo a miné. Voilà, Bellevue, au sali bien, pour na likambo, on a pas zone c'est liban Bilo. Bien, mais ça tino, t'as regardé. Biloko, ça t'a tina. Demel TV. Original. Dembanza London TV. Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV. Original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV. Original. Umela